kile challenge bana oiko pesa ordre na ndako 20h mwana nyonso na ndako oye bipona nini. C'est parce que moi na ko bana ko zalaka tiba ined mate deze di mate sana na balabala soki na États-Unis oiko za masasi soki na Congo ba oiko ya ko beta oiko na place wana oza mo obligé tout na ngai tata question te pourquoi oza ko pesa nga loi 20h na kota na j'essaie qu'est-ce que je fais de place wana discipline et car ya entre bisona nzambe il faut ezala soki mobeko ezali te nzambe soka saka bassin ya ko contrôler le mal na le bien te biso nyonso tokoki ozala neti yaka nzambe or ya solo tokokoma neti nzambe meta yango nane ekoki te ya un certain stage il faut leka ba étape ezali basoda oki jamais okoma général soko oleki na ba grade ya malemba sauf par moyibi na oyo toza komonaka na Afrique mais na bapays oyo eza na normal ba classe ezali couronne tokozwa na lola biso bachrétien tokendaka sur base ya bamérite toyaki na mabele pota okola il faut démontrer on a kolalaka pongi makamio se malamu nana yebsoki oza ange na lola nana ngo yebsoki so koti na lola okende kopema kuna oyaki apona bitumba yango arme yango oza na yango mobeko eza wana et puis mibeko le bien na yango po biso na biso pe respect ekota po biso na biso pe to bana ko se respecter mais wana na lingo kumba ngona kota ba chrétien te parce bino bolingi ko yoka komba bible te mais to zonga na bukoko titango babukoko na biso baza ko reconnaître te que ya une force oyo eza kotinda batu kosalaka malamu na mabe comment bakoko ba réessayer ko se contrôler par conscience seulement mais pas par loi divine puisque soki par loi divine bomana yo kene na zamba kuna kende ko makasu kende ko fula na cimetière on a bac et puis makamne sili na mais lobi na okena kasuna na nzeta ntsamba wana ko buka susu nzeta mbila na lokoti ba ntsamba na ke c'est très facile na Israël pe ezalaka bongo na Bible pe ezalaka bongo kende bomano waka meme yaka et puis pesa no ka kado demain tu pars pour pécher do babiloko za komona ete émission na ngai na sala cha bino to ko toucher mo ya satana bo ko tsaona kana bino ya mwana to ko kutana awa c'est pour vous dire que aussi longtemps que na bukoko na biso boza ko reconnaître que satana kada pemba azali coup de chapeau c'est que boza ja komona qu'il y a un dérangement mais place mo za wana eza ko sala ete bakoko na biso na mayele na baona ndenge na ba comprendre ki ba menace oyo ba ko za solution mo kaka est-ce qu'il y a un Dieu supérieur devant nous bien sûr azali mais Dieu yango nani bakoko na biso kaka ki ko soku tezali ya koko boko ka pe ko répondre ngai te est-ce que boyebi te ngai pe na okoma koko après 450 ans na ba génération eza ko ya donc ba ya na mikuwa ya ngai Joachim Zambwana baya kofuka koko Zambwana neti boza kosaka mvita mama kimpa mvita boza okena kuna banzinga nkubu bakoko na bakoko na boza ko klasaka na line ya clan na bino ya bako ya na yebi na ngate ya bakongo yenga pe na za mukongo me place na kota ki spiritualité toza ko kabwanaka yango na yesa papa nkusu ete akende ko sala mise bino se bo joindre kuna monsieur bo na kota spiritualité boko prouver biso ke bakoko ki spiritualité baza ko sala okenda kana ba cimetière koma ezalaki buzoberi e buzoberi yango lelo nde to bandi yango kaka lelo donc émission oyo ko sala bien enregistré ke bo échoué ko yebisa ngai ete Mpemba azalaki na une puissance ou bien il a existé ou bien c'est lui qui est à la base ya ko indoctriner kabisa na mabe alors wana neto okende ko yeba contradiction na koma tatanza mpungutu lendo akenda kwa takele yenkadi Mpemba ngo donc ana zo sibino antemina bana na répondre ba question na bino ya bobo poser nga amonke boza na question mususu mengana za ko pesa na ba réponse a conclusion moko pekaka soki to ko yeba satana te soki to boy ko reconnaître Satan soki to boy ko reconnaître ete yepe munda tungisaka biso me biso moko nous n'allons nulle part Matondo nama sosali na bomoi nanga na pesa yo nini olo ezali yo palata yo papa zwa lokumu mosungia mabota papa na borfelin miso ya baveugle kolala ya bashege pe kolia na bango na maboko na yo yango tokumisi yo mokeli na nyonso twa lokumu na masosali kati na bomoi na biso kolo koloro kolo tokola
nakolanda se yo o Yesu ojali mobateli nanga kolo nangai nakolanda se yo o Yesu ojali mobateli nanga. Bwana ngai na ngoni kaka ete boyi na yo ko comprendre oyo bandeko na ba yebisio parce que lokola yo za na position na yo ya kadia mpemba na yo oza ko satake kaka na bakoko yo soko komi après 300 ans okomi koko bakoko na yo ba okende ko belela koko nzambwana na yebisio te bakozona bango lokote kasi bila bakoko na yo okenda ya ngwana papa na ngai yo kangale mnaza koloba po héritage kitoko yo tiki na mokilo yo ezate okamati konzambe abapaya ekomi ya yo obosani bawo ya yo bakoko na yo oza kofinga bakoko na yo bato yo waza koyoka yo bon tango yo kokoma kuna yo kalisi bano ya yo ba okende ko belela kombo na yo bakozwa litomba bakozwa ko tepo e para za vide bawo babelela ka ya kimpa vita soki bazali kozwa loko tende batika bawo bawelela ka babelela ka mvulusi kimbangu soki bazwaki loko bazali kozwa loko te nde batika na yo kozala koko kaka po ozalaka mais na banzi ne pana yo eloko malonga ekubima te likambo ya kadia mpemba wana kaka yo muto zo komisa ngo malamu ozo komisa ngo makasi bande ko na ba yebisio te epa eloko ezalaka na ngo te to yebike muto azali moto akosala malamu pona kokolisa société na ye pe akosala makwa lingia mikolisa mo tala isika na kutuna ba pesa mbano to yibisa ko to jumo to sali bo timo na libulu na bokoko batie yo mais mibeko banani basala ka mibeko kaka batu nde basala ka mibeko akopesa yo ndekisa mibale soki na ye pa na mboka na bino wana nakamati moto lokola Bill Clinton oyo apesi mandoki na barwandais tout ça apesi bango misolo bakoti na Congo babomi bato soki na zwi moto lokola Bill Clinton penza boye nakamati ye na bomi ye na États-Unis bakobenga nga terroriste mais na mboka ya Ben Laden bakobetelanga maboko bakomona nga hero siko tala likambo yango tokei na Afrique du Sud basali apartheid na bango wana bamibali bilombe bazalaki na Afrique du Sud babundi na mindele babundi na bitumba wana bakufi ebele nga navandaka na Afrique du Sud nayebi okomona motango ya basi eluti koluta mitango ya mibali po mibali bakufi ebele sikoyo bango basali mibeko balobi nini okoki kobala basi mibale to misato tala président Zuma aza na bango soki mitano mpona nini balingi bapesa équilibre balobi na yo te kekende kovioler 5 femmes te balobi bala bango mitano ndenge ezalaki na bokoko na biso bakotala nombre ya bato oyo baleki mingi oyo baleki muke pona ko équilibrer mingi mibali bazali kokufa po bazali kokende bitumba basi bakomi 3 millions mibali bazali 1 million sikoyo kosala équilibre ndenge nini tokoautorize mobali moko oyo azala makoki abala basi mibale ekoti na kati na makila na bango pona kati na babi tozali muke pona kokolisa kozongisa milimo ekendeki tobota bana ebele mobali moko akozala na basi mibale to misato akobala bango wana ezali mibeko na bango bato nde basalaka mibeko nzambe apesi bino mokili apesi bino mayele apesi bino mabele boyebi kolona soko na tie nguba ekobota nguba soko tie nguba ozokozela kwanga ibima okokufa na nzala tala esika bakoko bazali na mayele na biso na bite soki olingi balimbolela yo ndenge nini okoka komanula yango bokoko na biso ezali simple oyo yo ozokotia wana ya kosala bampungu nayebi te soki makasu esalaka yo nini na mwana nga motu naza komutuna yango wana mpo olingi koyoka ekombo ya makasu te na ntsamba na setiere nzoka nde cimetière eza esika nyonso bato mpe bazali bisika nyonso papa na nga nayebi likombo nayebi te soki ozali na likambo ya kobakisa namoni ngongo ekomi kopusana papa olembe mopia soki okoki koyebisa ngai ngonga boni etikali na biso mpona kokoba masolo oyo na ntango oyo napesi maloba epai ya mbuta na bilukombo malobo mboka yo matondo mingi papa na ngai bahati na kopesa ngai maloba
ya solo nakomema bandeko balandi nakomema papa na ngai Zambwana nakomema penza bandeko balandi oyo bazali kolanda biso nakoyeba ete ezali na lisolo moko oyo ezali na kati ya Biblia esalama nango te me bato bayebaka mpe yango te babetelaki biso lisolo ya Samson oyo Samson akotaki na kati ya temple asimbi de pike abuki temple nyonso ekwei ezali masolo bandeko temple moko esimbama na de pike na mokili oyo ezali te oyo te soki obuki de pike na bapike ngo ekamaki na distance ya mutu asimbi loboko boye apanzi yango eza masolo mais en réalité na ndenge toyebeli histoire wana place esika bamindele bakangelaka biso Samson abalaka Dalida mwasi oyo alingaka mingi me Dalida azalaki mutu ya bafilistin alors que Dalida azalaki kokangaka Samson basinga bongo abengaka bafilistin nsima nango alamusaka Samson ketela bafilistin bazoya Samson bazalaki kokota ye Samson mutu azalaki kokosaka ye ezalaki Dalida mwasi oyo alingaki mingi soki akosikosi ya lelili ye Samson abandi komiteka ntango akomiteka Dalida akokanga ye maboko nsima nango akikobengela ye bafilistin oyo ye moko azalaki mutu na bango na bandi toyebi histoire na malamu mwe tokota nango mosika eza te mpona kolanda ntango me Samson ezali nde yo ndeko ozali kolanda ngai yo ozali kolanda ngai ozali Samson mutu ya makasi mwana nkongo alors que Dalida ezali église oyo olingi koleka olata yango na motema église ya bapaya po Dalida azalaki mopaya na mboka ya basamson ayaki koya église wana bayelaki yo yango wana Dalida église moto ezali kobimisa yo kolebaleba yo kokosakosa yo kotiela yo mibeko oyo ezokokanga yo basinga nsima nango église ntango kokanga yo basinga abengi Satan oyo ye moko ayaki nango Satan wana nde akoya kokanga yo alors tala ti suka nango Samson amisambwisaka mpona bolingo ya Dalida oyo azalaki mopaya me kaka na bolingo ya Dalida wana Samson akufelaki na maboko ya bafilistin alors que Satan oyo biso na mboka na biso toyebaki te tomoni Dalida ayeli biso na Afrique donc bamangomba ya bapaya eyeli biso mpe tokoti na mangomba yango tolingi yango ndenge Samson alingaki Dalida tobali église na ndenge Samson abalaki Dalida nsima nango église abandi koleba biso tomibimisi église ememeli biso mibeko kama ntango tokoti na mibeko tomikangami basinga nsima nango église ebandi kobengela biso Satan yango wana tokufila yango wana tolalila pongi yango wana tokangamila oyo lelo ça fait 526 ans alors bandeko toboma libala ya Samson na Dalida toboma libala oyo biso baindo tokotaki na bandako ya Nzambe ya bapaya nazonitio bala papa na ngai bati matondo mingi ngai lisusu kula te ya Yesu kutu akambolanga